bayaya baza kolakisa likama makasi napuye yo. Merci papa. Merci papa. Kendo kovanda na yo papa. Toyobi lisusu na bamama na dirigeant bamama bazali bajeteki bamama bazali biso nyonso tobengami afki bazali be bazali te. Programme na bino ya bamama eyebani oyo bozosalela likambo ake tosisa yango totali mpe biloko na bino ekomi deja na matadi wana nde bakolakisa kuna na lutendele totali mpe makambo ya apaki na dirigeant tozali jeteki tozali bamouvement nyonso bazali bazali te. Siko balakisinga modele ya bato bozo kosomba sikoyo mbongo kaka okokisa mbongo wana bokosomba byo kosomba te parce que eloko wana soki ezangi ndenge tozosenga bapoisson déjà papa mbeza si abandaki farine de poisson na bato ya bamama oyo moke bazo kozwa tobandi déjà bangombe bakolia bamameme bakolia banta babiloko nyonso eza pamba te tozosenga biloko wana toyokani bato bakolia toliaka makayibo mpe toliaka te nyonso basoso tozosomba na kosomba basoso bazali me kolia na bango en tout cas masango na biloko nyonso solution soki esalami en tout cas bamaki makambo nyonso ekozala toujours ekozanga te ebele toyokani topesi kuru sikoyo pratique batata bakosala bie kosala te ekokoma ndenge ekomi awa. Alors tomoni mpe batata to bavolontaire na bamama kuna na Europe batindili biso kamine ya mibale eza deja mpe na matati bientôt ekoma na nkamba moko batindaki ya mibale mpe zoya oyo bana kokumba bapoisson wana deyaka tosengi topesi merci makambo mingi ezozela biso na liboso mpe mbana tosimbi te na fioka nano tosimbi te wana eza baprogramme minene misala emonana tosala tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Limbangisme ye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tokubike no moko twatonda lusia musu tutambuli kwa masemeto muzola kwa se mwana tata mwana velela munkumbo se ye mwana velela
remise à la grande chorale des dirigeants, une côte donnée par Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, en cette deuxième journée des festivités du 3 octobre, où nous nous souvenons, n'est-ce pas, de l'arrestation injuste de Papa Simon. Tout le monde est là. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Bobatela biso na butu. Bobatela biso mokolo lelo na mikolo eza koya liboso. Ya soro mingi bazangi na mposo bakoma. Kasi bakoma kite pona makambo ebele. Ya ba malade, ya liwa, ba problème ya ndenge na ndenge. Biso nde okomisi biso. Bapasi pe toza nango. Kanisa mutu nyonso oyo ke malade ezali apika. Pasi ezali esila. Makambo nyonso esila. Biso totelemi po ete bolongisa biso. Ndenge elobi na Bible. Oyo amataka ngomba Yerusalemi, mapamboli kozanga na ete. Mbula mapamboli kozanga te. Tokola tomati ngomba Yerusalemi. Bikisa biso banso. Na baye na batikali bikisa biso nyonso. Mingi pe batangi misala ezali te opesa bango misala. O bazosa na leta promotion na fonction na misala na bango. Ba mingi babali mabote eza te pesa bango bana. Bana wana bakoya kosala misala tozosala lelo. Mingi pe nano babali te fongola nzela mabala. Kimia tozali kosenga ya mokili na biso na Afrique, na mokili na biso pe na Europe. Sika nyonso tozoyoka makambo bino nde bokolisaka yango. Yango tosengi na komba Molimo Santo. Amen. Lwenda kambo te. Kasi balobi awa sani ezali ya nani? Voilà, la grande chorale des dirigeants profite de cette occasion avec une remise de 2 fleurs, une pour l'Alliance, une pour un souhait de vœu d'anniversaire de notre Dieu Papa Simon Kimbangu, parce qu'après les festivités du 3 octobre, nombreux vont retourner dans leurs adresses respectives. Voilà pourquoi la directrice générale ainsi que tous les comités ont souhaité à ce que cette fleur soit donnée avant dans cette festivité. Voilà, nous disions... Ya solo mama palom ndenge uti koloba yango wana tomoni mpe bana ya la grande chorale de dirigeants basili koprofite na molulu oyo mpona kosouete bongo en avance joyeux anniversaire na tata Mokontabule, le patron de la 4e génération Ndiampu Nzambe okati na bato yango wana ntango nyonso tokolobaka ete esengo ezali bongo na liboso bazali na Nzambe na bango elongo ya solo.
Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV.